était président Fati abima mokonzi ya mboka. Siko bisepeto sepele qui était président toponaki apimi mokonzi ya mboka. Kasi par après 30 minutes na yo komona siko bandeko na biso ya lamuka baye na yo komona bati ya lamuka baye kokotela biso na ndako babuki ba beti porte babuki porte na ndako. Babuki porte na ndako baye ba tana na bimina bango moko baza bazolo bakete buma molo batika nyoka na ngazete na moto tana kweye baye ko chubanga mbeli na mokongo na kusikibina tasima siko ta mwasi na ngai abimi na salon ba jui mwasi ba violeye bakangiye ba violeye pisi mna ko bima na bango baye ko kata mwana ngai tous les deux makolonyo sha mwana inde bozo mwana boy siko avant to ko bisho bana bitwanja chene mwabo wakusomba chene wa utara munyinke urukane bana nasipanya akula bijimpeshe kanyanya kabunyi byanta banke shimunyi nenda bana ni bana bayipambe chile mwabo akula to chene menene wakwa kule to bijibi ntonde biko bapanyi bana banyaba ngenda mukene kana bune bukale ngo bachisekeje anu bato bangaburisho kwa chene magufona bana banyine nguto tena makuke ngane ngu ngaji ngenda ndane bana banyipambe luchi mwabo akulala chichinyizi bubu batubeshika zimene kukuke ninye kwa ngani kimutu tulabe tupambe ruvula vumule kwa bonso mutu kugida fambi. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Merci Bandeko Balandinho Soya 3W Vision Plus Télévision chaîne moko ezalaka wana pona ko sebino makamono sobo sepela kana yango ndeka na ebisa kabino devoir na biso ezalaka wana pona ko luka bima information à la source et puis devoir na bino pe ezalaka wana pona kolanda biso. Merci pour la confiance au besoin renouveler encore davantage na Vision Plus Télévision tababi Vision Plus Télévision tozomona sport tozomona information tozomona culture tozomona art nyonso en général mais lelo vraiment pour comprendre que tozala on est vraiment parce que nous avons présenté bino événement monene oyo to kutana bandeko na biso o bazana kati ya pasi otobaka SOS lisungi biso tozala wana to sala o bible lobi to bito le bazo le lato to soutenir le faible to kitaki a na commune ya Ngalima na entrée ya cité de Loya to kutana bandeko oyo basubisaki bazaki ba victime ya makambo ya tribalisme oyo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abande ko telemela. J'espère bien que président atenaki émission moko na France pour na kolobi la makambu ya tribalisme ndeko Martin Fayulu pe asalaki meeting na pour na ko contredire le chef de l'état mais tu dois comprendre que il y avait des gens au ibande ko mener tribalisme na ba mboka ba province susu yango na ndeko na biso to kutene awa a présenter biso makambu na ye azanango ngana bino to ko découvrir yango ensemble parce que yini mtu a expliquer biso vraiment na source vraiment puis to commenter na suka. Alors sans plus tarder na pesa déjà ndeko na ngai Mbote. Bonjour ndeko. Bonjour ndeko na biso journaliste ngai je suis Mpunga. Expliquer bandeko bazolanda yo yo kombono nani papa nani kombo na ngai nazali Innocent Kalonji Kamitondo kai na vandaki na tuzo continue na yo mama pe aloba kombo ne mama kombo nani kombo na ngai Ngalula Mami. Ngalula ngani Ngalula Mami. Ngalula Mami. Papa to bandana yo tokuti yo na entrée ya cité de Loya mais awa je signale que tout ça parce que bosengaki na bandeko baza awa bolamba bosokola bana mais bovanda kati donc bovanda kana bala côté to kuti bino donc awa esa place bosengi aide mais yebisa biso dans circonstances nion so bandé bandi et bandi ndenge ni raconter biso histoire. Oui papa na biso ngai nazala nazo vanda na Kikwit ndemboka ona ponaki nazala nazo vanda nazo sala misala na ngai ya kopasola ba mabaya. Kasi tango ya publication présidentielle ba public était président Fati abima mokonzi ya mboka siko bisepeto sepele qui était président toponaki apimi mokonzi ya mboka kasi par après 30 minutes na yo komona siko bandeko na biso ya lamuka baye ebe tango sepela ndeni te tozaka na ndako tobetaka ba manzanza mbombo tobondeli na machine nga tobondela haisili tolali allez après 30 minutes na yo komona bati ya lamuka baye kokotela biso na ndako babuki ba beti porte babuki porte na ndako babuki porte na ndako baye ba tana na bimi na salon yo ebindeni ki bato bakotela ki bino wana bato babuka ki wana bato lamuka oui bango moko baza bazolo bakete buma molo batika nyoka
nani Félix akende koleka ko bokonzi pa na bango na baloba akoki kolia bokonzi pa na biso te ndeko koyebika batu baza batu ya lamuka bazoli ba biso tolingi kaka nani Martin Fayulu Félix tolingi yete ndeko koyebika baza batu ya lamuka ba kokotela biso na ndako tamba koti na ndako ndeko nanga tana zobi na salon ba betinga zete na moto tana kweye ba ko chubanga mbeli na mokongo na kusibi na tasima siko ta mwasi ngai abimi na salon ba jui mwasi ba violer bakangi ba violer tisi na kobima na bango ba ye kokata mwana ngai tous les deux makolo nyosha mwana nde bozo mona boye siko avant to koma na makolo ya mwana tangu yo babeti yo bongo otika ika ya kweya na setongi ta babetanga zete na mutu na perdre na kweyi sima ba ko chubanga mbeli na mokongo ta ba chubanga mbeli na mokongo na tikala kaka lulengo wana pa après sikoyo tamba yo ko sala événement ya kokata mwana ba yi violer mwasi ba ko kata mwana makolo tan siko bakati mwana makolo ndeko nanga pasi ya kosakana te mwasi ngaya yoko zuwa nani ya bengi munganga na biso ya balo baza infirmier tanga bengi ye munganga ye ayibise na telefone kete me moye ya kobimawa ezate batu bazobelele mingi bazobunda mingi ne libanda ise te soko yete mwana ko akokofa nazo senya makela mingi nde ayibise kete kanga nani bansinga na makolo ti na lolenge nyonso ti na ngongo na ya mwana mwasi akangi singa na makolo par après sikoyo tango wakangi singa munganga ye atalo bikete moyen ya ko tonga boyena mikuwa ezali pole mikonyo se katana misanyo se katani tina lolenge ndoko nanga baye sikoyo bayeko ayeko kati be mwa poso etikalaki atongi d'après ko tonga na ye afutili biso transport bisimbo na ekete comme ça ba 6h be 5h ce que 5h30 koki bokene bozo transport urgence bokene na Kinshasa tina ndenge afutili biso transport to ko koma na Kinshasa ko meke pa ya bande ko na biso ya baloba baza bazu e pa nangana ko tango yuza na kuna na kati ya olobiza na nini na izaki wapi izaki na Kikwiti kuna tango zaki kuna ba moment oyo fandaki wana fandaki combien de temps oui na Kikwiti na sali déjà ba 2 ans au misaya pene bato Kikwiti na kuina mesana na bango tuzova na bango bien bilongi ya bato bakota ki ba menation wana wa otika ko mona ngote te dokola zelaki butu ko bimanga na zobima na chambre ba betinga mbala moko c'était na moto na kweyi repéra ki bango te sikonde kono wana lobi zo transport kita Kinshasa okende kofanda tangu yo oye Kinshasa est-ce qu'il y a pesa ki yo bato oyo yo vanda na bango Kinshasa ato atindi yo ka bon ya no ka Kinshasa te ayebaki nani ba camarade nanga baza bazo komele pa na biso nda yebisike dokola za na camarade na yo kuna comme ça kende okitileka kepa na yo tango abenge na telefone ya mikete ndeko na yo koto yo mwana ye aoza na position ya kokufa de omoni de apesi transport to to komi na nani to komi na Kinshasa to bengi ye aipa ya zubiso akeiti na ndako na ye tanto vanda kisiko na ndako na ye na bandi ko sala ba démarche yake ko déposer mikanda na ba bureau différentes kete ba yebe pe likambo oyo baloka moyen ya kosonga kina kende kina na déposer mukanda ya liboso na côté na déposer tamba za bazo yambe pa ya mama Marthe yake na côté ba dossier kuna na limité ba bikete to ko benga yo ti lelo ba benga kinga ite na zongi lisusu ndeko na ko déposer mikanda lisusu na nani na résidence ya président kete bo sélectionner bo za la batebele pour que bo so bo komone yo moko mayeba songa yo ezate de bande ko musibazala ki victime to komba ba kombo na bango na tatindi hotezela to ko benga yo na mweni batengi ba musibazite te mokambo yo esengeleka ko kota na ngona nani na ministère ya droits humains kete soko komi na droits humains de makambo na yo wane ko sanini ekosila na kengi kuna na déposer mukanda oyo lisusu ya bato ya droits humains tanda ko tisuku na bebisa ete to ko benga yo ti lelo ndeko nanga ata mutu moko abengi nga ya zati na keli na ko tisi awo na biko ya IDPS na siège ya IDPS bebisa kete zela tango gouvernement ye ko bima bako bongisa makambo nyonso to ko tika bino te ti lelo ba bengi te keli na ko tisi mukanda mususu oyo na nani na affaire
affaire sociale misa ya affaire sociale na koti siku na babisa te kende kaka to ko benga yo ti la ta muntu moko abengi ngai te ndio mwana zana pasi ko kamanda ko ba pesi ngai yako ba pesa kingai wana ndako wana eye ekwei kazi boko so kunga ko loka pa ka tukulukele ni bana hambiji mumvune yo suvumilo ka ya mujo moya bulonzi ba mukuluka panshi ni bana memo kushikile memo kwamba kajipinje mabe njinyi penyi kuma kwa mwaba memo ko yeta mane to munga mbulu chawe maikaji memo mukwa njibunje wa pa chini kabinga mushikile chini mushinda memo kwenza to na ngunda kwa ko jibaka kalenga bakabadala shimushinda kipanyi mayo to kama ene mushinda wa kwenza akula mujinga la parce que batu misusu ba na bino aba bichulu bati moni mukongo moko bakoza pena bizo sunga yo kama mbozolo bati lo ba lingala po bayoka sikoyo nde ba yoko zoa nani na teleketi na kokende lisusu wapi lokole ba bisika nyonso ba koki ko sunga ngai ba sungite comme ça kende atana maison de loya ata bato bakoko ba konzo bakoko kota kona bakoko mona ngai na bana bakoko zulanga ata mo solution kete porque ngai ne fisa ata mwanda kete kama papa siko banda yo komi awa na cité de loya awa di banda isali combien de temps? Oui, na kokesi déjà 3 jours le banda na yaki j'ai dit yaki j'ai dit awa na bana pour que te bakoko tala ngai kata kete bako misata rapport ata muta ko sunga ngai azomela ta muntu moko te na ça déjà 3 jours na zola le kaka le banda na bana le banda ya na ya cité de loya tozola soki mbule beti koto bata mapeza ti est-ce que yakobata meza te talaka na banzete wana mwanyo ya kokota sike ezate tuzovanda kaka le banda na bamiro wana to vandi mbule sile biso na zoto ndeko sikoyo pona kolia ya bana poto moni awa bana bazolia pe bien te pona kolia ya bana ozosandi pona kolia ya bana bande kaka ndeko na biso moko elekaki amoni bana bazolela bayeza te nde asipesaki bango mwa 3000 francs kete basumbele bango ata fufu na balabala balia nde moni tovande kaka boye ndeko mawa trop souffrance eleki. Voilà, chers amis fidèles internautes, j'espère bien que vous comprendre Makamoto Moni Awa, Ndekona Bisso, Akouli Passi, Nebi, qui bat Sungara Baza, et belé partout dans le monde. Maman Ariette ou Pumbaza, Nakatia François, Namakabo, Linga, ou soutenir Yango, informé, Maman 94 Nyonso, Madame Nicole Bataf et Maman Rose Baende, expliquer Bango qui te coûte à Kambo, Oyo, si vraiment, Oyo, Moutinabiso, Mboka, bien qu'à tu éviter est-ce que kozala muluba kozala lisumu kozala mutu oyo poni na yo ko voter Félix ezali sumu donc makambo se komi oyo botalaka ya ndeko na biso oyo na bike boza wana bozalaka wana na Londres pe bato basungaka bato bazali mama abe na bike kosungaka bato mama pasteur Titi na bike kosungaka bato mon frère est là mais message nini oyo oki ko lancer na bato nyonso donc avant na to comme bato nyonso mais président de la République à Orlando yo mama Denise Nyakiru Orlando yo ba ministre pour Orlando yo batu nyonso o isala ki no kotaki ba dossier na yo ba esimbite elo nini okyo ba ngai ndeko na yo nazana ngopo nazo senga ka lusungi basunganga balukile ne fiski kama isika bano bakoko vanda balukile ngani fisika taka mo isika bano bakoko vanda bakoko fo boy na malili libanda te na lusungi naka naza atana musala moko kete nazo sala te soki ataka mwa musala mona ningete na koko banda ko sala bano bavanda ta isika moko ekosunga quand même ndeko na osuki nazali banda mbuli nyoso ya lobi oyo betaki lelo suli le biso na nzoto te nazo senga président Félix soka zamba sungi kamone image oyo asonga biso tokoko kofate mukonzi nyonso muntu nyonso ya mawasonga biso tokoko kofana bana libanda te mupepeleki bule zobeta kama ndeko nazaki nango ese kwei nazali banda mutu se akosonga biso azate nazali tala nazalaka nazola kaka na cité de zola la cité de l'eau ya kaka libanda ndeko abana. Voilà maman yo po vivaki makambwana o elekiwana yo ndiza victime ya viol ezaki nde nini moi minute mkieka papa de expliquer biso mais yo loko pozaki wana mika mpe ko bakisa yilo bamoko tango tozalaki na kupite ya résultat présidentiel ya Félix tango bazo résultat Félix abimi biso tosepelaki mingi tosepelaki me tango ya ba 4-5 bantala muka yoko television na ndako tango mobali na nkaya azobima libanda babeti nzeta kwei batuye nzibeli na mukongo
So quand nazalaki na chambre tant na zobi mo natala mobali akoye na se. So mobali akoye lisusu na se bondeni ba simingai ba bandiko voilonga. So ba jole sili mwana nazalaki na kati na chambre tangu mwana zolela mwana bimi boy. Bakati mwana makolonya somi bali. Makolonya sobozo mona nkobo. Apesinga pasi tozalaki na mwanga na biso ya baluba. Asumisi na benge na butu wana yaka sino mwana ngaya kokufa. Tango aye azore maye yakobima libande ezate sala kaka zwa tabasinga okanga na makoli sino mwana ko yakokufa. Tango mikeboyi mwanga wana aye akangi ba mwana babose ezalaki ya mabe. Mwana kotambola ndeni. Apesi biso kama transport bobima bataba 5 heures bokende na Kinshasa. Na Kinshasa wana tozalaki na ndeko na biso. Siko yo tango ba violaki wana elongi bato ba violer wana yo kangaki bango te. Na kangi bango te tango tozalaki na butu na koyeba bango ndeni. Ba taki ba masque to bazaki kaka elongi polele. Na yebaki bango elongi te. Ba taki elongi polele. Tozalaki na butu na yebaki bango te. Siko tango na munganga wana pesi biso transport toke bokende na Kinshasa. So tango toke kuti na Kinshasa ba pesi biso kamanda kuboyo tofandi. Voilà déjà papa expliqué biso mettre la caméra lancer message na yo pour na bato o ba soutenir bato mawa et puis président de la République aza kotala yo mais quand peu relancer ata soki okoloba na munoko okoza libre roloba oza facilité roloba ta chiluba okoloba. Là na chamu chiluba bilo yonso tidiba babimani. Nje panangulo Kinshasa mane to baluma wa kutupesha ko kasubane to tusome. Kazuba kwa kutupesha mujumo jishala junsu bwa kuhuka. Anone bangambulishe kubana bitwanja chene mwabo wa kusomba chene wa utara munyinke rukane bana. Nasipanya akulabi jimpesha kanyanya kabunyi byanta banke shimunyi nenda bana ni bana bayipambe chile mwabo akula to. Chene menene wakwa kule to bijibi ntonde bukole bafanyi mwana bana banyaba ngenda mukene kana bune wa bukale ngba wa chisekeji. Anu bato bangambulishe kwa chene makufona bana banyine nkuto. Tena makuke ngane nku ngaji ngenda ndane bana banyipambe luchi mwabo akulala chichinyizi bubu batubeshika zumene kukuke ninye kwa ngani kimutu tulabe tupambe ruvula vumule kwa bonso mutu kugida fambi anone batamulishe kwa neto tuduma kumende ku mwabo ame kusoma na bana banyaba bana yakubera makufana nguto kichinyindo mbachi no ngambulishe. Tosagijila papa est-ce que nakini awa à part ndeko na bino camarade na pesa kiwana ndeko moko bwete ya famille to nani aboku kuta nakini a ndeko anga ina sana famille sana bandeko tena da bandaki na kikuta kada ndeko moko na Kinshasa wazata aka camarade nanga wana sunga kingai wana banda zona yepe alembi alobikete kamanda na yangu ane kwei bayeli suna sunga yeli ya bami bale zate luka koto katseke bami kanda wana basunga yo dena yana banda zola kaka na balabala kana cité de la tozaka le banda kana zo mona boy kaka le banda biloko nyo seza le banda so kumbule poebet bisimo tozo pona kaka lo lengo wana tena zolo kete ndeko ndo sia motema malamu nyosi ya motema malamu asunga biso kete povike bana weyo bakufate mukolo musibano bako sunga bango bako sunga ta peuple congolais bako sunga ta muntu nyosi atamule kianza atana lekopo ya maya atako kotinda ya atako tinda pamba. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Numéro de téléphone à Zana Gondek. Izali? Copiez ce numéro de téléphone en bas. Numéro nanga Izali 082 31 66 040. 082 31 66 040. Merci. Merci beaucoup. Je pense que Yaya Keba Singa. Je pense que Bolandi bande konabiso bauti kolobila par rapport à makambo komeli bango na ebiki bana membre nyonso na Londres baza touché le moment oyo wana moni mama Abe mama Aboti Alison na bosani pété mama Elisa mama Aboti Corneille bino nyonso baza na kati Londres wana na ebiki bolinga batu balela te makambo bolinga ko soutenir yango oyo na bosani pété mama Pasteur Titi la source na ebiki mabolinga yango oyo na ebiki bon na bino bo préférer ko salisa batu bande ko na bino bango yoyo ozala muluba ozala mukongo ozala muswahili le président de la République arabi tribalisme ezati soki ozimo eloko sunga bande ko na biso obaza ou bien contacter biso na plus 243 89 83 23 156 plus 243 89
83 23 156 lisungi ekokoma et pas bande konabiso maman ayer upumba bambote no ya trop yebisa ba maman ya 94 nyonso hein bato ko soutenir bango yeyo pese dans mbote pa ya Bénédicte upumba pese dans mbote pa ya Gel upumba pese dans mbote et pas ya Gaëtan Upumba na bosani pete couleur d'origine balobi couleur ya solo hein Bella Dinganga ton attend Bella Dinganga la première dame ya Vision Plus na bosana te Raphaël Walukonka son attend bomi balé na kitara pona ko citer hein Nadine Pembe balobi moi si moyindo moi si mbinga moi si mbiji bambote no trop Arli Safele yondum tout ça osagina sala mambo yo hein c'est là yangwana Arli Safele vraiment à vous tous qui nous avez suivis depuis le début de cette émission et nous voici à la fin. Le numéro est là, appelez-nous pour nous contacter. Mais je vous donne rendez-vous très prochainement. Nabat Moussoussou et puis n'invitez Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.